La kolamuka ezali avidité tongo nyonso toso tolamuki tokumisa nzambe tonetola ye tosanzola ye po aza nzambe malamu nzambe azobatela azotombola azonetola ye wana nde mozalisi ya likolo na nse esengeli na biso tokumisaka ye tosanzolaka ye po aza nzambe malamu moko te akokani na ye moko te abatelaka lokola ye moko te atombolaka lokola ye na tongo nyonso tu soki alamusi yo apesi yo pe manofele aneteli yo apesi yo pe manofele yo na retour nzambe azosenga eloko mosusu te azosenga kaka onetola ye osanzola ye ozala reconnaissant na babienfait na ye bien-aimé nzambe aza nzambe malamu depuis nebandeli ya mokili nzambe alukaka kaka sauver mutu même tango Adam na Eve bapeshaki nzambe akitaki po akosauver mutu asali so alliance na mutu abomi nyama apanzi makila pe ezwi elamba poswa nyama asali elamba nyonso wana ezalaki kaka mpona kosauver mutu nzambe asalaka nyonso tu po asauver bato nzambe atika likolo na nse akita lokola mutu alati nzoto abotami na Maria po ya kaka kosauver bato soki ngai proverbe 30-30 na lobi awa ke nazali sans péché tout et tout na kosibino ngai naza mutu na masumu mais nasala effort banda na yamba Yesu na vivre na masumu te nasala effort banda na yamba Yesu na tika makambo nyonso tu ya mabe nasala effort banda na yamba Yesu na luka bokonzi na likolo parce que tokomi na poto awa batutu bakoma munoko batutu babonga batutu ba danser alors na musala oyo nzamba apesi biso abengi biso na ba age tokomi nango tokoki koya ko s'afficher te to bano sabino to sala boye o aleki boye o aleki boye soki deja mutu azokende na ba masolo ya koloba ke proverbe aza jaloux proverbe azo a réussir te yango azosala boye do mutu wana ayebi même bible te azo nier bon Nzambe. Parce que Nzambe est moko Jésus-Christ, il a passé 3 ans durant, allant de ville en ville, s'en prenant contre les pharisiens, les sadducéens, les grondas. Il a même tapé dans l'église. Jésus a passé 3 ans durant, de maison en maison, allant pour évangéliser, et il s'en prenait aux pharisiens. Pourquoi il s'en prenait aux pharisiens? Matthieu ezolo bango que bango Matthieu 23 11 à 13 ezolo ba baboyi kokota lola balingi pe bato musu bakota lola te soki botuni bato bayebi na poto ba ovanda déjà plus de 30 ans na poto botuni bango qui est Didier Forme ba oyebi sabino peut-être liso nanga soko ke na masina otuni qui est Didier Forme ke na kingasani ke na lemba ke na mbinza pigeon okena matonge okena bandal bakoyo sabino qui est Didier Forme mais nga nazoa kolobela bino te misala nga na sali nazoa kolobela bino tant que prophète ou bien tant que messager de la bonne nouvelle proverbe 30-30 messager de la bonne nouvelle proverbe 30-30 azali yuma azali mutumoko oyo ba azaki na ba démon Jésus-Christ a délivré a longoli na monde abuzoba ya ambiance apesi mission à sauver le peuple. Alors, l'air nazo ya na ba émission petit déjeuner, na breaking news, na poitalas, nazo sa la évangélisation. Souci nange zali na sauver ba âme perdue, souci nange zali na gagner batou, souci nange zali na longola ba oyo basi ba koti na liwa, ba oyo basi ba kufi na molimo pona mema ba na évangile. Alors na ba kota boko na likolo. Parce que soki totali nzelanga na tamboli parcours na ngai ekokani te na bato nyonso tu oyo nazo reprocher ekokani te yalo na kozala jaloux na bango nini puisque ba réussir kolekanga te et puis bato bayebi nganga naza jaloux te soki balobi par rapport ya réussite na ministère il faut pas kosala la confusion na mutu azote ya 40 personnes na salle moko oyo ayebani kaka na moi quartier moko boye na mutu azote ya na monde entier soki eza na mutu fa tout à tolo ezanga parce que naza na bandimi na tous les 5 continents nazo kamba église mondiale naza na sans compter na tika ba église sans compter l'église locale
parce que Nangongo, biso tout comme missionnaire. Jésus-Christ ayaki awa, il a travaillé 3 ans durant comme missionnaire. Jésus-Christ a quand même une église morote, azaki na vision locale, vision société. So qui à l'équipe 3-4e avenue à Bungaka. Aigle, biso tout ça aigle royal to pumbwaka likolo to ta nase. Naza le seul pasteur ou à ça la vidéo chaque jour bato bazota là. Naza le seul pasteur naza la bandimina tous les 5 continents ba yebinga pe naza la bandim. Oh ba pesa ba dimbo fronde nyonso tout. Alors soki mutu aza na 40 personnes be 500 personnes ou akutana na bango chaque dimanche azo envoûter bango akolobaka ya réussir nanga na nini. Pour réussir kolekanga fotala mokoto ni na lataka il faut tala vie nanga na vivango ndenge nini faut tala ba réalisation nanga pour le bokolekinga pour le baki naza jaloux na yo siko to lo baki même ba ex phase oyo na kebisaki ba ngaba ke boma bango na pe ba jaloux na bango ba pasteur na oya bana basi na ba jaloux na bango non ndeko nanga bo reconnaître que nzambe atindinga na mission moko ya koluka ko sauver bino naza ennemi na bino te tant nazo prêcher bino boye nazo luka boza la sauver nazo luka tokuta na lola parce que lola ya li felo ya li. Alors bato ebele sikoyo baza na faute baza na mabe ole ba reconnaître que non ndeko oyo nzambe mutatindi epo a révéler biso a biso ba vérité poto zonga na nzela bazo bimaka aza jaloux a resisate tout yo voiture zo tambola ngo basaleli yo cotisation nga ba voiture na tambola on a somba na mema na Kinshasa na mutoki na nga moko siko yo lekinga na nini yo za paresse yo soki ozo manipuler batute soko zuki cité okoyebi ko ndeko sala mbongo te biso tozana ba don ba gift nzamba pesa biso tozana tina o manipuler batute alors na ngaka ko yebisa batuke bolongwa na langage ya koloba ke proverbe 30-30 aza jaloux proverbe 30-30 a réussir te na vie nga la réussir ça la preuve na mema bato belé na poto ya famille nanga réussite déjà ngwana ko bengisa bato za bato so banda ya apa moi sina bana bengisa bato so te biso to edana bato balabala na Afrique to edaka ba bola et puis botika ko mona jamais na tiango na vidéo na le seul pasteur akenda na Kinshasa ka ba $5,000 ba passer ba bunda na imka ba journaliste bazali to mema ba car ba belé to pesa to ba crédit na kin. Donc tozoya koloba biloko wana te pona to mona na grave mais tozoya pona kokebisa bino pona koyebisa bino ke no diablo ali satan azoluka batu et bato belé lelo baza na église ya ba satan. Sœur na biso Marie Claire o abenga inga na Paris siko ngape na komi jalouse na ye puisque yem ta benginga yem ta zo dénoncer kindoki ndenge eza na kati ya église. Alors nazo kota lelo na ko décortiquer Nathalie Sabino qui est le plus grand sorcier na Londres ya pasteur nazo s'acharner na mutute mais nazo ke noloba makambo parce que mutu wana za mutu ya mabe pe azolinga a envoûter a mema batu na lifelo. Merci. Ala pasteur ya solo mais ngana mono ndire fendi mona ngo ba bêtises ya teyaki ata teyaka sur la sexualité. C'est vraiment regrettable parce que un pasteur ne peut pas prêcher comme ça. Et intrigué dans ma casse les alliés tant à souligner point à frigidité. À l'objet, ce qui moi si à satisfait minité en frigide. Naïbité, ce qui frigidité, bah, on devient frigide. Ayebaki. Comment l'église de réveil. On est à l'église. Est-ce qu'il y a un là? Bango ne va pas aller ici. Bolika na olembisa. Na banga sola sona nzambe soki sente spend kiklage na ebite. Na ebite soki sente spend tinda ke. Mais c'est souple s'il vous plaît. Hein? Non, on a honoré tellement que nous devons passer. Le putain, aux appels mais c'est souple ya solo. Moi, c'est la même chose. Even for the woman, the wife, the same thing. Il faut que ce soit faka, you need to shave. Na era ba règle, ça peke, ba règle simba ka ngozi kwa saliti mwa bingi. When you have your period, your hairs are really dry. Okay, pasteur wana ngana ko considérer as pasteur. L'opium ba l'opium du peuple. C'est elle. Ba ventilier wana ba benga ba ventilier.
mpona nini omonaka ndeko na biso ata Patrice oyo balingaka ete mpo Patrice adimisaka verité soki eza Saint-Esprit nde ekikilaki aloba bongo Saint-Esprit komokota makambo ya boye en tout cas nayebi te mpo ntango aza koprépare discours na ye wana ntango aza koprépare discours na ye wana c'est ça que mwasi na ye azalaki au courant ayebaki comment akende kotika mobali akende koze babétise pourtant église il fallait sauver le monde lelo éthique makambo ya église ekomi makambo ya porno eza na sens ata moko te pasi na ndenge wana eza kosambwisa bamama esika oyo ya wuta bamama oyo basali mpo oyo azala ndenge wana akende kosambwisa bango wana estce ye akokolakisa mama na nde basokolaka nzoto ekozala malamu mama paster ate ya bamama et puis papa pate ya bapapa. Par rapport à ça, je n'ai pas trouvé du mal et Yamake Yawana à la limite. Il faut d'abord respecter nos valeurs. Ma jeune peut marier, toi il va nini, toi elle a bien servi au lit ou bien servir l'autre là. On a ça bêtise, hein? Ça bêtise. Na yebite soka za congolais mais za zaïrois. Contre par rapport à bana au bazali dans âge à mouké au bamakamwana sont concernés bango te. À ce que le parent ou bien servir l'autre là. On a ni mabiloko wana te. Ça bêtise. Hein? Ça bêtise. Na yebite soka za congolais mais za zaïrois. Contre par rapport à bana au bazali dans âge à mouké au bamakamwana sont concernés bango te. À ce que le pasteur a dit, les manières, les techniques, et puis les détails, tout ça, je crois que ça c'est un peu trop bas. Et je crois que la population, sinon la communauté, a un peu raison de critiquer sa manière de placer ce sujet-là. bandeko nanga bolimbisa ngai naza na kanda ya tata wana particulièrement na moni mateya wana vraiment bâtisseur supu ateyaki na ye kaka bongo eza mpo na ye na moni mateya wana vraiment mpo na nga ateyaki na ye vraiment mabe te wana baza bamama oyo baboti biso fo topesa bango lokumu quelque soit ata aza ndenge nini eza confidentiel eza sekele mais yo ekobimisa sekele ya mwasi na yo en publiquement comme ça mpe na badvd monde mobimba bamoni yango mpo ani kosamwisa mama bana na ndenge wana ngai soki mpo na nga mwasi wana soki azalaki ndeko na nga kaka na lere wana na koyebisa ye divorce soki mwasi na nga siminga koto nakomaka plus excité. If my wife touch me here, I'm really excited. Voilà mon point de vue quoi, parce que le gars il allait un peu trop loin, puis c'était pas son devoir de faire ça. Il a beaucoup d'autres choses importantes à focus. Divorce. Boboya ni pemba la moko. Po ko samsa ndeko na. So la ndeko na mwasi na ko ndima te, o samsa ndeko na mwasi na. Po ba salite na yo le bien utu wapi. Omoni on pas mwasi na yo. Il n'est pas venu à l'église pour dire aux gens comment ils n'ont qu'à faire. C'est lui le professeur de ça. C'est lui qui a le diplôme des armes. Il a dit que lui le number one, et ça peut lui enseigner les gens comment on fait ça. Donc ça c'est bullshit. You know what I'm saying? Il n'a pas laissé ça. And I went to God things I knew only about the Holy Spirit. And they were growing up and I didn't even share them because I didn't know about this. Pamutu muso po yo bi mwasi na liboso a vina yo ye wana ye mta yo kato ba poil po bando botama nano kata ba poil te we ko so wana poto mwasi yo kato ba poto c'est ça dans celle là mais peut ba exemplaire na ko juger te na ko ça commentaire ya mabete mais c'est normal. OK, par rapport à l'éducation sexuelle, pour moi c'est pas une mauvaise idée parce que je vais seulement faire une petite parenthèse par rapport à cette éducation sexuelle qui concerne la nation. C'est important d'avoir des couples pour, comment on appelle ça, si tu veux. lokola toza na convention na biso tozokanda le 20 le 23 juillet na kosenga yo oya tokutana na yo liboso
ensemble. Pas question de diviser des enfants. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, boys and girls, the Church of Mangembo invites you to its second seminar of 2016 with host His Eminency. Des sorciers. Moi, c'est dans mobile bazologa à Londres. 3-13 Zoloba. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors, Ogi Soupou, moi, c'est Nicole Soupou, bazali des grands sorciers, Oyo, baye na Angleterre, ko détruire la vie yabato. Na rolobela kaka bango mibale te na lobili bato ebele mais lelo na bandila na ka mangembo koyebaki Ogi Soupou azali nanu mwana nganga et puis aza musulman c'est-à-dire nana yamba yesu te. Ogi Soupou papa na azaki nganga commissionnaire na Bandal bakoli na Bandal bauta village ba Bandal et bakoyebisa bino ke balupango nyonso o papa ya Ogi akota bato wana se retrouva lupango etekama po aza koteka balupango na kati ya kisi ya tikela mwana ne kisi et Ogi Soupou ye na ntokala baza ba le plus mauvais ba mapse ba sakayonsa baza ba petit sorcier. Ogi Soupou na mwasi ne ba grand sorcier oyo bazo bloquer ba vie ya bato bazo freiner ba vie ya bato na niveau moko osakana te. Alors il okamu sanga ki alo yebisa bato ke na sala ka ba émission parce que naza jaloux na ye so otali ka face na nga na face na ye nanu omona ke nga na kozala jaloux na moto ndenge wana te so otali elateli ne nanga otali bagu na ye nanga tokokoka te. Ogi akoli na pasi na Bandal baza kobenge le sang de Jésus po akangamaki na t-shirt moko ya rouge et Nicole azali koboya ye. Nicole Ogi azwa ye na kisi mais Nicole c'est qui? Nicole Kalamini te nazo fond le dossier na ye. Nicole Soupou na benga encore complice ya Ogi. Ogi bakangi ye na makala batutu ba yebi ke bakangaki ye na Kinshasa po azaki na ba drogue, azaki na ba minéraux, azaki na ba nkoro oyo fala ya nango bakanga ya sali plus de 3 mois libanda na makala kuna. Akomi na Kinshasa ta membre famille moko mona ki était po azaki akokangama. Nga azaki na ete eza bato yo ba yebi mabe azo sala nde ba benginga etango nga nazo ba makamu na bango naza contre bango te soki nga naza na jalousie soki nga naza na motema mabe likolo na bango nzambe aza likolo apinir nga mais soki naza kaka na sentiment koluka ko sauver bango po babunga nzela pe bazo bungisa matuluku na bato makala na moto kita likolo na mutu na bango. Ogi aza na problème personnel na bakambi na ye. Premier problème aza na nanu na Londres kaka wana abebisi ba vie ya bana batu ebele abimi na ba fille ya batu ebele na ba mama wana. Ogi na ntokala baza capable ba duwa ba betaka soko za malade ba bikisio soko longo église ba zongselio ba koma ko menacer bandimi bakanga bango en otage. Alors batu ebele ba comprendre système wana. Ogi amela église mo mambongo oyo ifale ba somba salle boyi masolo ba wela salle bango na sakayonsa. Bandimi à Londres nde bafundi epa ya les grands sorciers na bango Espérance Mbakadi. Ogi aza na problème personnel na bakambi na ye balingaki susu azonga na Londres te fu ba changer. Kutu na Angola il fallait que noter ya baboyi ya noter. Bazo lingete po ayebote ya te même na Londres ba yebi balobi ayebote ya te ayebi ka osenga mbongo pe ko manipuler bato. Aza na problème na ngate. Et bakangi na makala s'il vous plaît. Soki Ogi bakangaki ete so akota makala te. Pourquoi bayambi ndengwana na l'église? Pourquoi Julien Oyaza complice na ye
bolandi témoignage ya maman na so Marie Claire na Paris alobi ba lokaka ensemble ba sangsaka banguya pour na loka nango Julien a Kinshasa ko libéré na prison Mangebo bumba yebi likamwana yango ezo faire chauffer na ba kambina ya Kinshasa eza proverbe te mais proverbe par contre azo na démarche ya ko sauver yo Nicole Soupu babota makaka mibale Nicole Souko yokanga bibobota makaka mibale mère Nabino abota yo Nicole na kindumba na sorcier moko ya nganga ya mibale ayeko bota leki na yo mwasi azaka na Bruxelles na sango kombo Ninga leki na yo wana Ninga après 2 ans sango wana le ratie maman na bino zemi Nicole babengani sango na couvent maman na bino na mitelingano ayeko kufa atiki leki no Ninga na 2 ans et oyebi yango Nicole yo ozwa kindoki ya maman na bino bon expliquer ce qui tengozo kosa ke yo na ogibolo karate expliquer ba membre famille no nyonso to ya basi pourquoi opakola bango mafuta na ba sexe na bango basi et batu tout yo pakola mafuta na ba sexe ya basi bandeko no basi babota kate na ba cousine na yo babala kate to banda par sœur na yo o bobota maka bino mibale mama kufa baboko bino pa koko na bino sœur na yo azana Bruxelles abota kate Ninga akomi na ménopause azobota te nana kanga mabota ce n'est pas toi Nicole baleki no nyonso to ya famille bazobota te yebisa bandeko no nyonso to ya famille na bino pourquoi pakola bango ba will na sexe na bango ba oyo baboyi oyo kana na bango te pe soki na kosi ke mère na bango azalaka nganga te abota na sango Ninga te avant kufa alobaka nga nazoluka bango ba problème Nicole Soupu mère na bino akufa avant binobo ya potobo nyokwami et lelo oyo bandeko no so famille yo muto frena bango alors tanga nazoya na makambo nazo koloba po yo za la sauver nazo koloba po misala boke nango wana nzamba ko beta bino parce que bozo sakana na kati église nzambe bo freiner ba vie ba te belé bo nyokoli basi ba te belé mobali no abimi na bana mike belé asala ba ba pacte ba ko bima na église te et kalamingi te bandeko no propre ba koloba na bandeko gi na bandeko na ba koloba dai bandeko no ba famille na bino na Kinshasa nazo tindela ba déjà ba vidéo kalami te ba ovanisa bino mibale tous les deux familles ya Nicole na ya yo gi ba ovanda po ba expliquer bango ba aventure ni bosala na famille pe bo bosali bat na Londres proverbe ana problème na bino te Nico nani kisa ogi supposa na niveau na ngate ni na classe ni na mbongo ni na nyonso za na ngote yo mbongo za na ngoza muyibi nga nazali mwana poto kala e na nzambe na nga nazari pauvre mais nazari riche en esprit parce que nazana Jésus et nazo kamba ba église belé ce que pasteur Sonic afuta rockman na telemela e père oyo akambinga na église na lobele makama mabe azo sala e bongo yo ogi yo zanani tala face na yo tala face na reste côté ma biso mbale ma bakakoli biso pour que nous yesa tuke proverbe azana likunya na ko ezana likunya un sorcier ngana zana likunya no soko uzana bonzambe opumboka likolo so uzana bonzambe zokota na lola alors nazo yesa na bana na nzambe soki na sali kolala kolamuka tongo lelo nazo banda kozwa bakaya moko na moko parce que sœur na biso oyo ya Paris ayebisi biso ke baloki bango ebele bazo bimana basi yango moni ba basi ebele botala bazo finga bazo to même Tony Silas Shekina divorcé 4 fois akosi basi ebele nyonso tu wana proverbe bazana ese Shekina ngana na problème na ye naza problème na été Silas ngana na problème na ye na problème na été mais tango yozo simba ba brebis nzambe ezali ndako papa nanga soki mwana nyonso tu ya ndako azoko ko défendre ndako tata na été mwana ana komi modi ndenge nzambe Bible zo sabiso na Ephésiens 5 11 10 à 11 lobi dénoncer misala surtout à Satana bengana bango biso tozo dénoncer misala Satana pour nous libérer ko aider ba auto ko aider ba o ba boyi ba o baza envoûté tali bango et ogi supu ozaka na problème sérieux parce que nzambe mutazo interpeller yo proverbe 30 te nzambe mutazo interpeller yo po obima na kata buzoba obima na bakisi obima na baloyenge au comment même ko inviter ba prophète nyonso ba Ghanéen na ba Nigérien ba na l'église ce sont des sorciers des charlatans oya même na l'église po ba ya loka pe ba yiba bino bambo
Batu tout ya benga en église wana ba anglophone wana ba prophète ba pasteur sont des sorciers banganga. Oyo azo même en église po ba la kile batu mabe. Siko tolo bate. Soki ngai nazali jaloux nzamba betanga po musalo eza nzambe zangate. Soki nga nazo kosele makambo ke akotaki prison te bakangaki ete eza nango lukuta po naza jaloux nzambe aza souverain nzambe azomona. Mais soki makambo nga nazo beza solo nangonga osoba se repentir te na Nicole na ye supu Nicole yo kufolo kwa mama na bino azo sa kindumba asimba bisimba simba tia ke okwesa sangwa bato aboti leki na yo mais yo olie ete ya yo olio ye banenge mama no akufa o ye banenge sukela mama na yo oluka nzambe yo mikomisi première dame ndenge moko yo na mwasi Kabila yo na Olive amoni ke Kabila za Rwanda zo bon ba Congolais olia kotela ba Congolais ya koti kota ya ba Rwandais abosani ke Kabila akokendaka pe akobomaka ye me Congo ekotikala eza ndenge moko na yo Nicole ndeko no mwasi aza na Bruxelles yebisa biso abotaka te pona nini yebisa biso ba ndeko no nyonso to pakola bango mafuta na ba sexe ya basi pona nini pe yebisa biso pona nini ba otu yo pakola mafuta babotaka te babalaka te bazotula na ndako. Alors ngongango banga nzambe bino bana basi ya Mangembo bana basi ya Londres soki Nicole Supu apakola mafuta na partout na nzoto na yo ngongango yo poeza pacte munene bolandi mama na biso na ndenga lobi bazali batu oyo bayaka na esprit ko sala yo mabende bazo sala pe ko mimo na lifelo ngongango yo bonzambe eye pa na bino eye po bozala sauver eye po bozala libérer. Jésus ndaza mokonza bakonzi eza na pasteur moko ata konga yo na oloba na to koti lola te biso nyonso tozokima mbangu po ete lola ya lifelo yali mais soki bino bozo supporter batu oyo bakoti na lifelo balingi bino bokota lola te en tout cas makila na bino ekotanga likolo ya bino moko nga nazo sala œuvre na nga un évangéliste na koya komikumisa te mais mokolo yali ogito kokutanaka na yo yeba ngo so Kabila longwe prochain président Congo soka oza mwana nga molimo te oza camarade nanga to vie nanga. Alors Ogi Supu tokutanaka na yo na tribunal na Kinshasa okosamba buzoba nyonso sala na église pe bandako tongi biloko zo tonga tokobotola kango ekoma bisika oyo tokotia bana oyo bashege na bana oyo ba orphelin ngongango yo moko kende komifunda na commune le plus proche ya quartier na place ovandaka kende komifunda na parquet parce que tôt ou tard ba vidéo oyo tozosala ekozala lokola témoin na biso parce que okosamba pe na miso ya Nzambe pe na miso ya peuple bakoyeba makambo yo sala na oyo bana no bazosala ngai démarche nazosala eza biblique ezali mpona kostopper bino bo continuer ko nuire batu kostopper bino bo continuer ko boma batu pe ko sauver ba oyo tokoki ko sauver. Alors bino ba oyo mususu kolala kolamuka eza bitidité tango tozoya chaque tongo tozoya te mpona kosambwisa batu tozoya te mpona koswana mais toza na pasi po bokenda lifelo yango toni tosauve bino. Alors tongo alelo ezala tongo malamu nzambe abatela bino nzambe azala na bino chaque tongo soko olamuki sengaka nzambe azala bénédiction na yo sengaka nzambe badémon baleka na nzela na yo te to yo oleka na nzela badémon te nzambe atambola no malamu nzambe abatelo malamu nzambe azala mobateli na yo motomboli na yo nzambe aprotéger contre baplan nyonso ya monde de ténèbres. Ntango nyonso tozolala bato na soloka bazosala baplan ya kobloke élévation na yo ya kobloke progression na yo ya kobloke mapamboli na yo ya kobloke nyonso. Et puis Bible ezoloba esika mibale misato basangani na kombo na Yesu nde église monene na ngwana esekisanga bato mosusu bazoloba azala bato combien kende na masina kende otala église na tika na oyebi soka ande ngwana beglise apoto eza nango beglise bato baza assise te beglise asolo eza oyo totika na Kinshasa po eza baadresse oki na Kinshasa atongi église nini atiki bandimi combien. Mais Proverbe 30-30 aza na beglise a implanta partout naza na bapasteur oyo baza na se nanga et puis nazosala concurrence te Bible elobi ata mibale misato soki basangani na kombo ya Yesu nde esika Yesu ayali mpe Bible elobi esengo mpe fete eza na lola soki moto akoti ayambi Yesu akoti lola balobi te na bamiracle balobi te na kotondisa bato biso tosala yango soki oke poto
outi poto ki Afrique osali campagne bato bakoye belé baza na complexe komona muta outi poto ba ogi kolata kuta pamba oyebite face na o déjà eza face à ba démon siko yo kolekanga na nini alors bana na nzambe sengeli boyeba to komi na tanga suka ba démon babimi ba démon bazo régner mais nzambe apesi biso ka liloba mo alobi to telemela bato misala mabe bato na soloka satana nzambe apesi biso devoir kaka moko telema bengana ye alors loboko na nzambe est protégé moko na moko alandaka programme oyo kolala kolamuka eza petit te so lamuki na tongo pesa nzambe merci kumisa ye netola ye sanzola ye loba merci nzambe poza nzambe malamu